tete bobi mae. Ya ese ratakate. Unduka ya mbula elengo kokota na mbula ya sika. Lelo mbula ebetia tika baindo tosepela. Mbote na bino batata ba mama bandeko bino banso balandi émission na biso mokolo ya lelo. Solo boki émission na biso e bandi na ambiance oyo to bandaka nango te. Ya solo e kamusi bino. Bonne année mobu ya sika. Ingeta eza bongo. Pamba te mokolo ya lelo tozali mwa yambo, sanza ya yambo. Mobu kama yoko na tuku misatu na moko. Na bopemi ya yambo. Donc toza les premiers ya premier mois l'an 131 to bandi mbula ya sika. Bokomitu na mbula ya sika na ndenge nini? Kasi mbula eza nini? Fluid. Matanga ya mai oyo utaka na likolo ezo kitana se. Mbula ezalaki suko beta te. Mbula ezongeli ko beta. Ba mbula ya sika e bandi. To bandi mbula na biso ya sika. Po bakoko na biso batangelaki mikolo bongo bazalaki bato mayele batu ya bwanya batangelaki mikolo na kolandela ba saison bazalaki na référence na bango na saison ya pluie mbula yango oyoka mwana aza na mbula boni donc alekisi ba saison ya pluie boni nde lelo to bandi mbula na biso to sengi na tata mokeli balongo pe bakoko bapambola mabota nyonso pasi minyoko mikakatano ya ndenge na ndenge o elekaki na mbula esili koleka nyonso ekweya na mai mbula oyo ezala mbula moko ya bisengo pe ya mapamboli fumukimbango balongo pe bakoko bazala na biso tika mukolo ya lelo oyo eza kobala na manaka bapaya le 26 septembre 2019 to sepelisa bana na biso to melisa bango to liesa bango malamu to ladisa bango to sepelisa pe bikelamu ozana ba bibwele na yo lesa bango malamu ozana banzete ozana bilanga na yo chia mai sepelisa bango nyonso po ezali mukolo munene ezali mukolo yesengo to bandi mobu ya sika nde to tombeli na bandeko baindo banso mobu elamu tika to sepela kozela décembre te kozela janvier te po kuna mbula ya sika ebetaka te mobu elamu ya kama yoko na tuku misatu na moko oyo ezali l'an 131 na référence na biso na mbotama ya Fumukimbangu tika ete mobu ezala malamu po na bino lelo mbula ebetia tika baindo tosepela